toujours déplorer kaka ba comportement ya basi ya poto. Donc quand je parle ya nazolo bela basi ya poto, donc izali basi oyo ba utakin ba kenda poto. Même na ba oyo ba kenda poto bo mwana ba koli kuna ba komi basi quoi. Ba bali. Donc ba comportement na bangonde yango toujours déplorer. Oui, et ba comportement na vraiment ba ndeko na biso basi ou ba na poto ba bongisa. Bango monde bato bazo fongola ba porte pona mbala bango basala ba n'importe quoi. On se toka na système atonde na yaka na lobaka na bino ke non, on a système ngonga. Donc hôtel a ka montre donc veut dire makambo nzaka ba côté oyo. Info 16, info 16, info 16. Info 16. Ha. Babi chaîne. On a des chaînes à makambo. Chaîne opezo pesa pe lisusu makambo. Magi Mokungu mwana mongo, la suprême de la presse. Atiki binote. Et nous sommes sans frontières, to kende kaka. To kende kaka. Bo s'abonner, bo s'abonner, bo s'abonner. Belé, 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 belé. Quand tu observes binote, ne so longo la mutute. Tu be bo longo ate, mais bo poussa na kaka. Magi pesa nini avanda. Donc on vandi donc toujours dans les bons. En tout cas vraiment tout se paye ma casse, tout sentir que non, vous Hollanda émission sans frontières na sujet tout ça là. Et ça les biso bien ndeng botine biso sujet bino moka partir à libanda. Pour pesi biso sujet et on peut le loto baki et là la té. Pour que vous meneza ko pola. Tant bo pesi biso sujet lobby le lomba la moko papa to beta ngo chocho. To le kamba moko ya on a mbele bino équipe nanga na une équipe nanga perso pesa zoa te pesa kanda te so za une équipe nanga ba chomu pandi zaka yo c'est que obeti mabe ngata obeti mabe ngabina solino mabe 16 mm ba bi ke yende makambu donc des grands caméramen Aaron afungola ngana yamba yemoko leader blessing na kuze be leader ndé na ole nanga pété kukumisa ndé nango. Bonjour Blessing. Bonjour Magui beaucoup. Depuis qu'il est libre na kumi soma kanet na olia que na ba ka na olia. Ambassadeur Raymond Singa na olia na ngati. Na olia na ngati. Boni. Ouais, qui mezali na ngolo nzambe. Qui mezali. Oui voilà, le lot na sibena yamba pour na sujet ya basi ya poto. En tout cas vraiment tout si pendant rapport à basi ya poto vraiment mingi. Le lot Blessing mo kalingaka panje na ngote ke Blessing évolution ezande dossier ngonga pe dossier na comprendre ngote. Ya pena ndeni dossier ngo. Bon, merci pour la parole. Dossier Tozanango, toujours déplorer kaka ba comportement ya basi ya poto. Donc quand je parle ya nazolo bela basi ya poto, donc izali basi oyo ba utakin ba kenda poto. Même na ba oyo ba kenda poto bo mwana ba koli kuna ba komi basi quoi. Ba bali. Donc ba comportement na bangonde yango toujours déplorer. Yango eza sujet na biso pena auto débattre mingi na plateau lelo. Oui, bah comportement go boza ko déplorer et ça bah comportement nini. Pour moi je pense que bah ba botami kuna na ba ba kebo mwana peut-être ba ko ça na comportement ma capacité. Du moins bah oyo bandona biso bazo bengisa na poto aussi ba comédie ba kini ba bengisa ba comportement ba ngote des sur ça ba ça rambe kuna na poto. Non, même ba ba botami kuna. Même ba botami kuna na ba pe ba kebo mwana. Tu vois le problème c'est quoi? Ato kenda poto bo mwana. Ata obotami kuna. Il faut to ebake biso na soza banani ba africain na ba africaine. Alors c'est pas dit que so ke poto bo mwana okoli ou bien obotamaki kuna okomi européenne. Non non. Donc baza basi ou baza ba femme africaine. Donc elles doivent se comporter le lenge basi ya ba africaine nyonso ba se comportaka. Vous voyez parce que bango so bazo mwana quoi akenda poto bo mwana akikuna akuti culture moko boye poto nde ba tolobaka ke poto ezamboka ya alati culture européenne. Donc à Bosnie culture ou à Afrique. C'est ça. C'est ça. Donc ba comportement moko boye, ba culture eza ya poto yo aux femmes africaines malgré aux résidé en Europe. Mais aux femmes africaines. Donc il faut se comporter comme basi Afrique ne va se comporter ka. Bango sko bazui qui poto wana balati yango. Donc basi wana ba comme konyoko la ba mibali. Le quoi ndé tolobaka poto ezamboka ya mwasi na mwana. Donc mobala ko beta mwasi te, akoko beta mwana te. Donc le quoi na ekomisi basi ya poto, ekomisa basi ya poto mutu makasi. Donc mutu makasi va se comporter bien te. Voyez. Donc au monde a yo mwasi peut-être au sel mabe. Ngana mobile fona lobana quand même. Et puis na faut pas payer na ko gifler pe. Tozana ndako na biso.
et quoi que c'est passé pe kaka na ndenge na biso na foyer na biso parce que tous anda mais basi a poto ils a bongoté au gifler directement a bengi la police et puis la police tango zo ya wana pour e komi problème ni oh abeti ngai donc bazui mobali batie à 100 mètres ya moisi tu vois na bananaï donc eza normalité et puis bazo t'as la même tente même la période ya hiver mobali libanda moisi atikali mobali peut être na place ya vanda te place ya rolala te ba mibali belé bazola libanda na hiver bazo zo ba maladie ba AVC surtout donc au moins attends papa mobimba to jeune mo bobino mo na non aza marié na poto mais makambo basi ba sa ba kuna na poto to yibate vraiment ba comportement ya basi ya poto bobongisa. Mais blessing na ki ndongo lobby c'est comme si basi on mibala on bazo mona c'est comme si mibalo basi ba bengisa bango na bambong na bango. Pour moi je pense que basi poto soki ba bengisi mobali nde bazo sa ba comportement na bazo maltraiter bango. Est-ce que bazo sa na mibalo ba bala bango ba honora bango pena na ba bengisa bango sa bango ba comportement na. Oui bazo sa na ba mibali nyonso. Na mibali nyonso ezaka te ba oyo bango ba bengisi. Mobali nyonso parce que tant déjà ya ayebi de que a na poto babetaka moi cité ata kutuka oyo o balaye donc une fois kaka yo au seul acte on a directement yo abengi la police donc ba la culture on a ba européen donc o basi a poto ba mindele bango moko bazaka nango ba kutu ba femme africaine baleki même basi ya mindele baleki même basi ya mindele na osala makambo donc bango moko ba kolombo ka batika kutu sima oui donc basi na bisonde une fois que problème ils en a parlé directement phone la police tangi koma wana mobile boy asalinga boy mobile babimise libanda à 100 mètres na mwasi na banana non isa ka te ke basi oyo babengisi mibali na ba o baza kuna babali mibali kuna loka beke culture na biso za kabongo mobile akoko beta mwasi te akoko finga mwasi te akoko beta mwana te non bango siko bazo culture na balati yango ba exagérer yango non c'est pas normal. Oui, blessing na za toujours na yo siko ba comportement wana tozo comprendre te basi apoto on na kin a bazo beta bankuba babeta bakuba mbele babeta bango mingi miso bakuba ngana so na moko ayibisinga bina ngamagi biso na poto awa liboso na nonga mona mwasi na deuxième position bana nanga na troisième position mbwa niaou na quatrième position de mobali siko mibali yango pe na ebipete baso ko dike basi te à part la police attends moi conseil pe na ndako les kanango petit pourquoi ba vanta wa te ba on pe non ta côté de outil d'ab africaine bona. Bon ils ont dépendre sur quoi na comportement moi si pe na éducation na ou peut-être azo pas ba parana tu vois ceux qui basi nyonso baza lokola ba Irsil Mavinga poupée noire la fille sans hydroquinone donc moi si mon cause mon maza ba comportement malamu vis-à-vis ya fiancé naï aza kutu na eza na batu kutu pe baza ko envier par rapport ya vie naï au moins so basi nyonso baza bongo et oza malamu mingi mais basi ya poto balingi même pas ba conseil donc bali conseil te mobala ta bi a conseiller donc yelo kwa mona déjà kaza na poto aza qu'il tire à poto à lata donc il y a comme une likolo ya mobile on va na neta mususu boy na salon atie makoli kwa mesa mobile aza na cuisine azo lambele semol mobile aza na cuisine azo sala pâte donc pour nini yo mwasi soki mobile ameki koloba boy la police ta ba comportement vraiment ya ba comportement moko bandeko basi ya poto bobongisa donc naza na te pona ko tuka bino naza na te pona ko loba na bino mabe mais eza juste kaka conseil so boroyo ka yango to bongisa boza ba femme africaine boyebi comment en Afrique to vivra ka mobile boko so na problème na mobile eza bolingo na bino ya bolingo na bino ndenge besoin de problème ndenge bokobongisa c'est pas que tout le temps quand on besoin de problème la police non donc ba comportement wana eza vraiment déplorable so bongisi yango ego sala bien. Vraiment fidèles internautes, vous s'abonner toujours à Info 16. Au dossier moko et en tout cas mibala poto bango bato batindi poto mona ndona bino mbala kenda poto ko chinda te lokote moi si azo maltraité ye donc akenane poto na comme aza musala te bino ba fa mobali ata 1 euro et yate pour azo dépendre na mobali sko blessing na ebité maramba boye vraiment izo senga nini na ebité izo senga vraiment nini. Pour moi, dernièrement, par exemple, moi, je vais moi c'est un coup, je poto, n'ebisio blessing, un coup oyo, par exemple, na beti moi c'est na ye na bongolo, ah wana kimbangu, n'ebisio so na poto, mon balwana, anga qui ata prison.
Oui, tika salango le quoi occasion mon ani ba Afrique salango parce que kuna poto salango te so na poto salango directement la police. Donc vie commis mbilinga. Donc a profiter na le quoi toza na Kinyawa. Oui. Abeti so pona ngakuta mo abete makasi. Po obete kala. Kuna ta obete ezala te bete makasi. Donc na moi sangazo baka a profiter pour toi na Kin. Je te jure à beti moi si na ye na so to kaba bitumba wana moi so le la bi pozaka na Kin. Yo on a compris ngabi donc garçon yoko tomba sel na moi si na ye. Ne moi so maltraité ye abi a rendez-vous na Kin ko komba ko fela ki koko enchaînement na décret moko. Mais blessing ça so na par exemple senga mbonga bana na poto en tout cas vraiment mbonga bana comme na poto ba futaka bana mbonga bana ekomi koboma mabala na poto na biso grave. Oui, mbonga bana. Omoni mwana aza fruit ya mwasi na mobali. C'est pas du que mwana le quoi yo oza mama, mwana comme le quoi ya yo aza ya papa ti. Donc ça papa yo pe otika kobota mwana ti. Alors mwana aza ya papa aza ya mama. Mbonga bana tant yo ozu mbonga bana. So monique mbonga na ezaka pona foyer na binoti. Bolia ngobino nyonso papa kolia, maman kolia, mwana pe akolia. Mais na ba foyer mususu na poto c'est pas le cas. Et surtout net na ba rentrer boy. Ba classe na yuti ko zonga. Ba frère ya bana pe bimaka pona ko sala makambu ya bana classe. Omoni eza na ba biloko mususu ba fourniture scolaire mususu e bimaka na ngona ba biloko ba biloko social oyo ba mama bazwaka. Ba kaezali ba sac ezali tout ça. Alors mbongo wana baza ko bimisa wana pona frère ya bana pona ko somba biloko ya bana ya classe. Ozomona ils ont mappé par la mingi na poto. Ceux qui net aux na bana 4, d'un mois na moko aux 500 €. Ceux comme na bana 4 aux déjà na 2000 €. Ils sont morts, ils ont quand même monnaie. Ils ont payé ça paye bassi à poto mitou makasi. Donc il y a tant azui déjà bongo. Mobile coûte paye donc il y a mobile asimbati, mobile a tout na été. Donc ils ont bongo bana nanga. Donc c'est la folie. Oh nyon so ya lingi donc mobile a lobati, so mobile a lobby problème. Non. Ba moi na za yo mama, azape ya papa. Donc tout bon ça va comportement wana ba femme africaine ou ba ça résider en Europe tout bon ça va comportement tu bi culture na biso Afrique ndenge za ka c'est pas dit que ton comme en Europe ou quel attends au changer nationalité même aux double nationalité non talasima zonga moto. Oui il y a Ouli Persienne, il y a Ouli Persienne de Paris, il y a Ouli Persienne de moi. Hein, dans les love fort. En plus c'est blessé on bi dossier ils ont vraiment dossier moko ils ont vraiment dossier moko ils ont vraiment sérieux. Sérieux. Tu imagines que basa poto ba comme petit na point ko privé bas na ba même na nzoto na bango. Donc mi ba la poto baza ko souffrir avant na moi si asimba moi si na nzoto te. Yango tozo mona soki ba yeba kin awa na ba flat ba comme ça lokola ba oyamba ba malade. Au moins bena mutoti poto na réception ta so di basi ba ekozela ye. Pona nini 2 ans na poto. Madame, Sorotika Caillou, je suis fatigué. Blessing. Tokende wapi. Oui, et ba comportement on a vraiment bande ko na biso basi ou ba na poto ba bongisa. Ba ngo monde bato bazo fongola ba porte pona mbana ba ba sala ba n'importe quoi. Voyez, au mobile ko ya kin ayeta msuko pe mai moi congé moko bo moi vacances moko bo. Mais tant qu'à raisonner sur na poto kuna moi c'est na simba raité et sali bâton. Asa mobile quand même. Ya on tanga ya wa lukanini. Asala na yeba makambo isengeli asala pour que à se soulager, tu vois. Donc bino moko basi a poto ndebo pe se mbala na bino banzela. Donc bo se comporter le quoi basi a mabala. On dit mais koza na libala. C'est pour le meilleur et pour le pire. Donc makambo na bino esuka kaka na bino mbale, mobali soka za na besoin na yo. Oui, oza mosi na ye. Et pourquoi au kalele? Pour que son mobile tombo qui directement au bengi la police. Ils ont normal. Te bandi ko na biso basi to se comporter malamu. Le quoi ba Sandrine Makengeli. Sandra Dimata, beauté maquillage divine, taka babi moi soana aza, neke longineza pembe, nde motema neza pembe. Mais blessing ndeko nanga propre, madobo ngumba. Madobo ngumba lobaki abimagi mo na poto awa, bino bomona ka biso na poto. To partage ba tâche nyonso na mibali. Des fois tam soso mobile afuta ka ndako. Enso moi si azosa makamba ba courant, makamba ba kambo bébé ba facture na bango za bébé na poto. Parce que ton wana bango ba bosser. Yango pe ko créer ba problème pe na mibali na bango blessing. Bon, neti surtout basi o basala pe na poto, ndi bango pe baza ba na ba comportement moko bo.
pour moi mobile me soupeta me soza musala te moi si ndaza musala donc moi ça moni siko ya commune siko mobile a comme le couleur mobile donc a commune na ko traiter mobile ndenge alingi donc mobile comme le quoi domestique na kati ndako na yo non non c'est pas ce qui yo moi si ozo sala mbongo na yo eza ya mobile na yo mobile na yo jamais ko comme siko domestique mo boy na ndako mobile asaka musala na ndako na ba kaleso na poto oui mobala sa musana ndako koma ko nikilo meba sous effectivement asukola ko bilamba na yo alambela kayo mobala ko motika na bana donc yo zo kende kayo non 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 hein nzamba sali mobali azala maître ya ndako yo moi soza maîtresse tout d'abord mobali ndaza na première position après moi si c'est pas que na poto lokwa bino nde basi batu basimba bino te yo mitié na première position ozong si mobali si comment traiter mbano n'importe comment non non ils a vraiment déplorable bon ça va comportement bande ko na biso abasi et aussi abiso bien donc bo vanda bien na mabala na bino bo batela mabala bo bosa na teke to za ba africain donc bo batela mabala na bino bo vivre bien po et ça va bien. Oui, merci beaucoup Blessing en tout cas vraiment merci boyoki oui nabi que Irène Ouantara la parisienne il va comportement en tout cas ezani na ngote moi ça botosi yemoko pembeni yemoko mokonja mabele Tyson Ouantara babi meilleur couple de Paris Irène Ouantara Tyson Ouantara meilleur couple Tyson Ouantara Irène Ouantara moi ça botosi moi c'est mon quoi respect Yolande Malula babi Yolande Malula femme ménagère bena ça bena musala akipa bana asa bena musala kitoko doba coup de chapeau na éviter blessé mot de la fin puis conseil pe sous pour conseil pe sécurité baxel sous ya suka baxel mo volume à conseil pour na si mingi bazana malila poto pe et ça net mo bani bino bobi kaka baxel conseil ba dédicace pe et les kaka mbala moko ouais comme conseil bandi ko na biso ya baso bozana poto boza ba femme africaine. Donc c'est pas dit que le quoi boza résider en Europe et changer bino makila boza sud-africain non boza africaine donc bo se comporter le cola basi Afrique ba se comportaka donc mobile na yo aza mobile yo mwasi oza mwasi donc lingate que foyer na we beba po anini parce que yo comme na poto kuna biso basi tozaka boye mamnyo so beba non donc boza la basi boza la bino donc ngana lingi bino mi donc so nazolo ba bona lingi bino mi donc na lingi pe bandika so mobile baza la pe à l'aise. Voilà, ma dédicace. Oui, ma dédicace c'est causant raté, ma dédicace c'est causant raté. Vous avez vu sa papier. En tout cas, vraiment, ambassadeur Raymond Singa, chief, deuxième personne d'un grand blessing à canaliste. Donc, vous comprenez, c'est bon, mais c'est la liste bimi, hein. Ok, c'est bon. Liste feu bimaka. Tu lis bien la liste, on te dit, bois caca. Non, quand tu es magi, tu moi 100 boyer, yo, ça te moi 20. Eh, yo, bon, nanga. Kobanga te yo zanga yo amutu na ngai oyebi nde to sololaka bato so ba sololi ngapet na osoliser la bo solola bato blessing bo solola ouais ba dédicace ko zanga te les rois scellés les babi les rois scellés les na Genève na kati ya Suisse babi donc jeune moko ya swag quoi wazo lata pena ba basket ya solo donc les rois scellés les na Genève donc ya yo yango wana. Sandra Mambote, petite sœur pomme verte. Sandra Mambote, pomme verte, il y a eu en France. Na sanité CDJ la baronne. CDJ la baronne, moi c'est moi sur l'arabien. Nicole Esther qui t'allait, maman na Blessing, ma mère. Il y a eu en Magloire Vavala, moté ma zéfi tengi. Magloire Vavala, il y a eu en Jacqueline Costa, moté ma Pixelo, Megano na Suisse. Babi couple moro bien lengi. Sandrine Makengele, moi c'est Pembe, Sandra Dimata, beauté divine, maquilleuse, beauté divine. Sandra Dimata, babi aza moi son moté à madame. Kandi elongeza, ne moté mesali. Tani Kutangiza na Londres, Irsil Mavinga poupée noire, la femme sans hydroquinone. Jilim Poutou Tamboa, maman Anthony, na Belgique, yao yangwana. Clarisse Lifoa, Niesia, Tani Kutangiza, babi Clarisse Lifoa, na Suisse, yope makambu. Donc, na lingi bino mingi, na bike bino bo se comportera na bino normal. Bo sunga pe bandeko ba pembe na bino na ba conseil. Donc, boza ba africaine bino nyonso comportement na bino ezala idem vraiment et ça la bien makasi. C'est un peu ça. Merci beaucoup Blessing fidèles internautes. Bo s'abonner toujours na Info 16 na linga bino mingi to ça l'émission oyo eza demande oyo outi e pa na mibali na bino moko o baza kolela. En tout cas vraiment des cas Blessing à lobby to ça ba africaine to bosana esika to utite to bosana origine na biso te poto échanger biso mentalité te to zalaka baso to zalaka oui pourquoi pas nga pesa ba mbote nanga na yemoko Fiston Malula babi Fiston Malula immorta na kata Suisse hein pourquoi pas Bona Real
Bonan Real na Dubaï na bosanité Clovis Nyoka laissé babi Clovis Nyoka laissé de Magi Bokungu na kacha Dubaï talaka yo depuis tchenga ka bona zela na ozela kaka Fiston Malula to zela kaka na bosanité ye moko le grand caméraman comme bayunga mokonje Espagne babi na Espagne prêtre azaneka moko et sa candidaté et puis sa jouate comme bayunga mokonde Espagne na bosante vie nanga Adolphe de Switzerland bambote belé talaka yo vie nanga kati na bosanité mon ami perso Christophe Mafuta de moi douanier à Paris, gros bisous na bino nyonso na bosanité ye moko le grand caméraman Aaron ye mumta simbi image botalaka Aaron mobala pembe mobala sukalox malgré toi on est célibataire Irène Wantara vous avez vrai chéri pembeni tukilanga ta momi mopo na Aaron pe sale bien oui voilà Mado Bongumba babinde kunanga moko ya makila sœur et Makila vraiment oui voilà beau s'abonner quand Info 16 merci beaucoup na lingi bino mingi bye